Bonjour la famille, ici chez Elom Signature, les vieux pères Nabino Wana. Comme on dit toujours que nous résidons ici à Washington, Seattle. Si tu es ici pour la première fois, n'hésitez pas de t'abonner sur la chaîne et partager aussi nos vidéos. N'oubliez pas aussi de cliquer sur les liens des notifications pour recevoir nos vidéos à temps réel. Tu sais quoi? Tu passes beaucoup de temps ici, mais tu ne veux pas t'abonner. Il y a quoi, mon frère? Ma sœur, abonne-toi. Essaye aussi d'être gentil avec nous. Tu as tout ça, tout ça. Tu as vidéo, tu as info, nata réel. Boye binini. Batunio sunamboka ya Congo, tout le monde, surtout les Africains, nous attendons seulement les concerts du siècle You Arena le 25 novembre awa lobby awa, c'est-à-dire la semaine prochaine You Arena eza kobeta mana à partir de 21 heures de Paris. Mutunyo soza kotala olinga musique te batunyo sumato eza na You Arena. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Mututu azali misu braqué, même Fachi, même président africain d'autres nations bazotala. Les Ivoiriens nous regardent, les Sénégalais, les Nigériens n'en parlons même pas. Est-ce que vous avez une question? Et vous avez vu que africain, panafricain, mais il y a quoi? Et là, on est négolé. Mais jusque-là, tu as vu que concert de Robert Tamakuna fali mutakolelisa. Mais de l'autre côté, les combattants, baza ocha makele na réseaux sociaux, n'engezala kakabino moroboebi. Donc, awa elo tozo benga tozo yebisa bazo match eza kitoko mutu nyonso asombaki billet abanga te aya oyebi producteur ya fali lelo bazaki na réunion na batu ya salle wana You Arena la défense. Producteur il voulait à tout prix baba qui s'est sous nombre de billets, baba qui s'est sous au moins 5000 billets. Balobi mais non, ba place ici coquille, il s'est déjà full. Ah oui mais non. Donc à la prochaine, peut-être ça fallait na stade, tu évites ce que na parc de Prince ou bien stade de France, na éviter que les vieux pères basent à la Paris, stade, pardon, il y a bango kuna te yi ba kombote. Mais ce qui est vrai, producteur le console qui mingi à mon mage a beti ça ba concert ya boezalate angoyema ya batezala boete. Donc je parie eza chaud na chaud tout partout au koleka, c'est dit non de Fali bat baza kolobela ezo sala bien na réseaux sociaux ba combattant bazo cha makelele ezo sala bien. Donc boketu ya mo il faut continuer ko sala makelele ba grimace ozo sala wana ezo sala biso bien. Ba grimace boketu na ba combattant ezo sala bien pour ezo pesa moi pilipili na réseau pour mona nisaka ndenge maske ekendaga evimbi ce événement eza kovimba. Donc 7 mois déjà passé, bah Wario basaki déjà prêt, donc mon sazali déjà bien motivé et là kobanga zati toze la gare les jours j'ai sur les années. Mais quelque chose qui vient de se passer lelo quand on est masolé zalaga batindeli fali ba bataillon mobimba ya la police ye qui na répétition kota la fali wana mobozo mona na mokonzi ya la police akoti et pas fali azo yebisa fali que non moni ne makambo ezali surveillance ko zala boye kutu dozui déjà ba photo ya ba combattant wana nyonso photo boketu ezakuna photo ya Odombo ezali photo ya babe masombe ezali ba photo ya ba combattant nyonso bazo sala makele na réseaux sociaux bazu yango déjà il fallait ba kanga bango lelo mais fallait le bino botika bango baza ba compatriotes mais bota ndenge ni situation ezokende ko kamwa fallait komi kopesa ordre na police ya France. Très fort mwana mungalo bino bosaka na galo baki bino ntembe yepenko tinanko eza nini tomona ba musicien mais babo eza tina ba niveau oyo moko fo ndimaka mona mobali okofana na palais boleki na plateau moko bazo tuna yo boyebi disque d'or ozolingo wanga na tala niveau. Est-ce que ata ba papa wemba bazikomaki na ba niveau balengela bango boye na la police à France concert na ne betité mais police eza koya kotala eza ndenge nini kuna olobi nini est-ce que ça bien tout ça et ça ni pour producteur ba français ba moni mbongo ekoti na France na mo journée oyo na ebisio pour na concert a fali
tu n'as pas les débats, hôtel, tout. Et ça déjà bien bouqué. Bah, restaurant, que tu n'en parlons même pas. Donc, so, petit calcul, il y a bon, écoute ici, na You Arena. Donc, une affaire, il y a 7 millions de dollars aujourd'hui. Tala mbongo, la journée moko. Donc, c'est déjà bien moko ya kosakarate. Donc, concert, ils déjà tokos, bo mata, bo kita, bo sala nengeni, bo midiembika, bo mi bambanase. Concert, ils bel et bien, et rozala. Donc, ba combattant bo continuer à ba grimace na réseaux sociaux ba warrior tout bozala kimia bozala focus mutuku to leng sabino ezate bino mo boyebi ba warrior balenga na bango pete et félicitations na ba warrior ya Kinshasa to moni nengeni ni ba celebraki basalaki marche na bango ezalaki kitoko babini kitoko basepeli motivation kitoko vraiment takos on est toujours ensemble ici chez les vieux pères bo partager via ba vidéo bo liker vidéo bo aimer pe vidéo bo s'abonner na chaîne davantage wana biso to oza déjà soko ko s'abonner na chaîne te ozala ba vidéo ya direct te pour biso to ozala na kati ya You Arena et ozala en direct libanda na kati donc au même moment ozolanda biloko nyonso ndenge kozala na Paris donc soki oza libanda na Kinshasa na Brazzaville partout kozala soki nano s'abonner na chaîne te yebisa ndeko na yo a s'abonner pour ozwa événement wana en direct donc kozala en direct depuis le matin jusqu'à l'aube donc tokozala wana toko rediffuser nyonso en direct c'est-à-dire au s'abonner eza ofele takos wana topesi bino ndenge masole kendaka kimia takos et l'homme se signature bayo.